peut-être s'il n'a pas ébi. Bayuma, Aibi. Aibi, batala rababa bon. Bayebi. Oh papi Kade. Comprenez, j'avais Bima la groupe à Moutouté. Bon, si là, on ne foutait pas belle vie. Ok. Baba Kouk Balinga Bwete, bah ouais là, yo. Pour la vérité. Apparemment, tendance nous a trop belle vie. Donc, on va monter à l'accent, c'est là, c'est la belle vie. Belle vie. S'il faut remercier, c'est belle vie. Je ne mange pas mes mots. S'il faut remercier, coucou, Missa, c'est la belle vie. Même tant que l'accent, c'est là, Moussoupa, il y a commencé à la mienne qui est. On a pu reconnaître en haut. Pour ça, la mienne. Te, au gros, là, qui s'en dit là, yo, là, qui s'y, on Moussoupa, copie à ça, mais ça, là. Voilà la famille, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO vraiment bozali kolanda émission na biso, ça dépend, il y a RO vraiment bandi kolanga o bozui émission na biso vraiment. Merci beaucoup na bino nyoso botiraka. Attention na bino et pas na biso la famille. En tout cas, wana bochi kolanda vraiment ezali ndeko na biso mobali, Papi Kader. Ouais, mais ça n'a pas ça ba sortie médiatique n'étant à ça là en tout cas tous voit comme moi makambo moko ya bien kuna na kati bandi kunanga wana eza juste introduction na Tchelibino bon mon titre na la famille qu'est-ce qui se passe et le konini oyo et salami après avoir Papi Kader ko le canal télévision ko ya ko loba ko sala émission pardon oh à ça là qui vraiment qu'est-ce qui s'est passé et le konini ba retomber ni sur ça bandi kunanga biso moko to ebika nde makambo ya internet ekendaka ceux qui mutabimi en tout cas to ebinde makambo ezalaka mais la famille en tout cas bozala wana na kochila bino makambo na sisi te wana check introduction na kochila bino dans bozala wana vraiment branché pour na kolanda vidéo na soti na suka so bolani na suka pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe na makambo to ekoloba pour le moment. En tout cas la famille na sengi la biso nyoso to kende kokota na film la biso balobi film la so my brother la famille. En tout cas film oyo ba suspense ezape ebele to ebika Poutine ndenge amemaka biso bande kolanga. En tout cas comment la film ndenge c'est comme si grâce luzolo aza mwana belle vie na petit sotoza même idée nanga bandiko nanga to continuer kota la film na za vraiment la posa ko loba bébé telelo kaka ndi na pesi bino na mwa muki en tout cas j'espère que vous comprendre bino moko ndenge to landa film ndenge to la film ngana bino ndenge zo kende ndenge ka to misana ko pesa biso moko mo ba idée na sa film en tout cas c'est comme si aza mwana ya belle vie alors ceux qui grâce aza mwana belle vie bandiko nanga ekosuka boni la famille et pas dingizoyo et papa Tirbo ezakaka analyse ezakaka idée nanga ezakaka proposition nanga o ngana lobi ndenge na zulandi la film na ebité bino soki ndenge ni bozomona alors ndé na lobala bino Poutine aza fin belle vie vraiment aza fin azo commerce ba film moko boye non azo décortiquer biso ba biloko moko boye ya kati penza ya kati o peut-être bat bakoki ko chakate o mais ezo salama na ba vie na biso ezo salama ti lelo mais bat bacha ngo kate batu lelo ba mi pesi mingi na biloko mokili na babenga ngoni na makambo oh toujours ya kitoko kwa na loba batu ba mi pesi boko batu balingi ba film ezala ba film ba ndako kitoko batu bozo sentir Dubai poto batu balingi ba biloko bongo ba conseil au besoin to pesa biso sur ba film en tout cas batu ebele bako bazomona eloko te mais au moins il y a des gens compris qui est belle vie en tout cas azo mérité ebele maman oyo azo mérité vraiment ebele Poutine de l'écriture Moussa azo sala azo mérité la famille ngana lobango belle vie aza monument na biso na kati ya cinéma congolais aza vraiment monument en tout cas na senga kana ba continue biso ba tia vraiment belle vie misu so ba tia misu ba moko ba mona loko ni o ako remporter les biso na kati mboka na biso République démocratique du Congo en tout cas ba talent ezali tozana bato bazana ba talent vraiment en tout cas bandiko nanga et on a loba toujours belle vie azali kolo Poutine a mutu mususu na ebité na minute so to comparer belle vie nana je ne sais pas tant tout monde lelo mutazui trophée azana concurrente donc il faut directement te comprendre qui est belle vie te comprendre qui azo sala musala na ye o lelo ba moni concurrent azate donc concurrent azate kakande to loba concurrent azate bandiko nga poso kazala ki dengo to yoka ba vote ngo kendeke zongi me ba vote za kité azui trophée iye moko directement ba pesne ba moni azana concurrente azokoma
azo sala ba casting asali casting azo diriger donc ba sentir que nyonso Belleville azo sala eza na mutu moko te comme comédien azo sala lokola ye. Alors vraiment bah félicitations à maman Belleville, to pesa maman Belleville chance, total à maman Belleville na misu mususu, to encourager malgré ben site sur les réseaux sociaux, malgré nyonso ye ko koloba sur les réseaux sociaux bandi kolanga en tout cas to zala pour soutenir maman Belleville biso ba o to za famille bota to soutenir ye. Et puis Neroloba, moi na biso ba communicateur et maman Belleville en tout cas vraiment tout ça là attention na ba dire na biso na ba propos na biso kaka ndeto ya kana ba internet en gros par rapport ya ba insulte ya ba tout mususu tebi ke soki peut-être ngala l'équipe na ko finga to pe ko lobela mutu moko boye na kombo ya maman Belleville to pe na fingi makasi ezalaka bien te ezonga karito et pas maman Belleville. Alors vraiment tout ça là attention sur ça biso ba communicateur à maman Belleville surtout ça attention sur ça et que vous allez vraiment bien parce qu'il va répliquer à chaque fois attends ils ont ko critiquer bon en tout cas et à moi peut mité mais sous kabiso et ça vraiment bien té alors biso tout épargner na ba danger tout ça la lokola ba l'autre ba ça la rango ba misana ko faire ko inciter maman na bango par rapport bango ceux qui baye ba tu peux ba ko finga maman alors biso to zala ba tuana té et tout tika so ba fan ba ko finga na bango ba ko finga maman Belleville par rapport ya ba fan mais ils ala par rapport na biso té ba communicateur ndé ba ko finga maman Belleville vraiment et que ça la bien té en tout cas tout soigner façon la biso ya ko lobela façon la biso ya ko pesa be mission et que ça la bien la famille c'est juste un conseil ceux qui mutamoni vraiment ma bé en tout cas à excuser mais nous devons en parler parce que tous ensemble tous famille tout mais vraiment que ça la attention pour tout lingate tout fingi sa combo il y a maman Belleville inutilement comme ça ou bêtement tout tika ba fan ba sala musala bango ba fan so ba ko finga ba lobo ba ko koloba mais biso ba o toza proche baby ki tozala kana ye to lia ko c'est trop dit mais tozala kana au moins to yoka kama message na ye to lobela kaye en tout cas tozala vraiment prudent côté wana ezala ki biso de mutu tozo faire ko insulter vraiment et kozala ki to côté bande ko nga wala vraiment eza en passant eza kaka to lobinde to mesana. Alors tozo kota na masolo na biso ya lelo vraiment to ko tshela bino pe makambo musuka ndi na otsholo bala no to ko tshela bino vidéo lisusu boko yoka makambo tu ki ya ko bomba ma oyo vraiment ndeko na biso papi kada auteur ko bimisa to ko tshela bino. En tout cas la famille c'est vraiment malirenga la lobango makambo ezoleka eza vraiment passé mais eloko ezo salanga bien parce que maman Belleville bato baza ko défendre sans coup intérêt moko boye mais batali bola tellement eleki belé bazo continuer toujours ko défendre bato pe bazala ki ba viva ba fait nyonso ba viva bonté ya maman Belleville ba viva ba époque na nyonso ya maman Belleville ya malamu alors baza on a toujours pour ko défendre maman Belleville yango nde ezo sala biso vraiment kitoko ezo sala biso bien c'est comme ça pour maman Belleville ninga za atikala jamais ko futa mutumbo okekende ko fingela nga bato atikala pe jamais ko somba mutu te mais asalaka o eza juste que volonté en Nzambe parce que Nzambe lobi mutu za na pasi sunga ya onda salaka alors akotika pe ko sunga bato te pour bato moko be bazolo baki asomba ka bato non tellement que la conscience ya maman Belleville ayebi ka somba ka mutu te otika pe ko somba mutu te alors à continuer toujours comme ça à côté toujours comme ça œuvre na parce que y a on des gens baso pambola na yango y a on des gens baso bénir y a on des gens ba chakati na ye a kolongola yango te pona biso batamoki to lobby donc to continuer na biso koloba to continuer comme ça ba propagande na biso qui appelle ça mbongo mais la vérité ils ont continuer peut toujours ko ya malembe la famille ils a bongo te j'espère qu'ils a bongo j'espère que vous êtes d'accord nanga ba o baza d'accord nanga te fait que baza kaka contre biso ba lobby c'est lui qui n'est pas avec vous et contre vous donc c'est normal c'est comme ça et ça se passe voilà la famille en tout cas na koche la bino vraiment bon meka susu kolanda bolanda vraiment vidéo na boke binyo so boyoka malobani ni lobamaki awa et puis to kozonga lisusu pe meka ka kosola ndenge to mesana parce que trop balobi trop c'est trop ba vérité moko bezo bimalakati donc lelo lisolo Karine ezo betama ke balobi Karine a kose ki makambo mais en réalité a kose ki makambo te parce que ba vérité bimi ba film pe e bimi film pe ndo ba jouer ki bimi pe o pela Karine pe ba jouer na Belleville na kachanda kwa Karine donc pour dire que ba vérité tango yaka ba preuve pe eza nango ba preuve eza nango
mais malheureusement bato bazolo baloba n'importe quoi bazana ba preuve mais biso vraiment en tout cas à l'époque ba preuve bato bazaki vraiment ba preuve déjà en tout cas ezomonana alors tozana ka pona Poutine na lobala bino nous sommes là pour la belle vie candidat patron tozana pour nous soutenir dans le bon kakandi na lobala bino biso tozakana pona kofinga te kofinga eta ka biso te kofinga ezala ka biso te tozana pona ko kimia vraiment et pas bato nyonso tozana ka pona ko soutenir vraiment à 100% à Kendeli Bosso la famille. Voilà en tout cas na coaché la bino bino moko vraiment bon meka kolanda so bolandi et puis on se retrouve après bon meka na kolanda vidéo oyo et puis on se retrouve après. Na biso basila ba diriger bato ba mbindi so si réellement ba diriger pour nous ka aboka bon tout ba défendre ya boka bon c'est katala aba ba théâtre donc faut boki bananga na camarade na otezuma oui ba kina kongo na robanga mututé ni sila et le boyo zo pa ya sila bravo pour vous aba manja vous la retour ne plus en bon pour vous aba manja pourquoi en 2015 boyo comme ça été pourquoi ça une loté c'est ça non en 2016 boyo comme c'était pourquoi ça une loté ko lola a umo zo logo ndi bungo comme c'est boki ta batu nyonso bakita pour ça va jana entre bino na draja zo la baronne film wa zo lo ba na ba jana beleza film nanga a joué bien la belle solo si film nanga ba jouer pas naï oh dans les camons Karina lobaki ya solo ko pour bien Kosaki non film nanga na chaîne nanga non ya na chaîne na yo chaîne nanga film nanga wana te aza spécial pour nangai merci kitoko bon nangai moi parce qu'on est lengi à Congo ainsi na biso et pas très similaire à la situation là on mélange mais Félix comme ni nango oh na 2017 ouais ba Joana belle vie kandi oui et pas naïe on a déjà filmé naïe barizara Christian Sugar ok donc c'est vrai Karine a raison si ils ont la chaîne non tous aura ici mayonnaise na la bakok ils ont posé ça mandé ça là parce que soit bando monata 10 francs 20 francs on ça va blague wana te pourquoi que ça la honte pourquoi tu vas ça la honte mon amour pas jouer pas pourquoi banane ba ça la honte ba omar ka bomba ça la honte ya cause pourquoi mon frère pena TV na mon pena bana ba ofinga vient na passer partout tant ma ofinga bon côté peut-être parti au azala parce que le ebisa été ki kofinga vie wana te non toute l'émission so ba ofinga vie masasi kabamba est-ce que vous imaginez ça ben rare il y a pas vieux au moins personne va ça là so va ça non pas vivre mal c'est pas bien que bête oui Freddy bon ça le matin les apôtres va vieux de personnes va peut-être play c'est il m'a mis ta kaka ou meta on ça succès c'est la zaïka parce qu'il y a des succès bah tout longtemps il va ça la succès bah imbela bango c'est il sert na biso maman na pesi mbote maman Charlene Benz ça succès c'est la zaïka ton succès attends les lopé baroya pe facile bando finga maman na Charlene Benz bando tirer pe mameta facile pour na sila c'est ça pourquoi non ba sila parce que na mona bateau ba que finir bateau sila bateau belvité alors faut sert diriger bateau na yebi koloba na bona soda na yebi koloba nga utu likolo na se ekoyaka na mutu tuna président du channel na défaite na kula na défaite maman va promis vous avez pris la prom récemment na maman Thérèse où elle est Thérèse il parle en bateau oui la tête ma sala ka mo kandi na biboy ni na sala ki mission na bona biki aussi boye yibo leader le rolanga a déjà plus de 5 quelques personnes na Congo la sala succès ngamoko na banda au foot chaîne 350 balles chaîne sous na foot 250 c'est ça li combien na foot ndaku na foot maison na foot bonne na foot boye na sali boye oleki na tembe vinoza facilité cadet yo penoza zoba lo ça na traiter na tête vous comprenez tout le monde mais baza ba capable de foot ba chaîne même ba chaîne comment même ba 5 baza ba capable mais moi j'étais capable de foot ba chaîne na bon zo benga nga zoba na diriger plus de 5 quelques personnes ah ba na kezo ba ko toucher qui. Et voilà la famille na mukuse, j'espère que bino sa bolandi vraiment maloba oyo ya kapé papi kadia en tout cas na lelo ko ba access mingi te bande konanga totala mi place ni tozo kende en tout cas kadia le bine ka ba vérité
alors ils ont apprendre ka bino sonde bozo finga ye bozo sala nyonso to mesa dana ko finga wana donc bo sala bino le côté bo sala le côté vérité batu bazo ko bimisa yango ko mbeli vérité comme nzube donc batu bana droit ko ba vérité li soute so batu ba ko ba vérité bino bo s'acharner na bango et puis Zuma Zuma mi pesa respect ko un grand papa comme toi oza vraiment otali nzoto bobité mobile avanja mais o mi pesa respecter na mamba buzoba olanda kalanda mwana mwasi et le bino papi kader botala ba gesho bango so ba vanda ba zape ba mi bali pe ba bi ko loba ba bi pe ko sa ni mais pourquoi ba se respectaka pourquoi ba éviter la bango monde mo ba mo ba éviter pourquoi pas Yozuma c'est vraiment malheureux hein côté la makambo isolé que l'internet ça fait très mal. Ça fait trop mal bande kolangai. En tout cas ça passe. Donc pour la bino mutako ko ba bien ya belle vite. Ba tu ba lo ba bola mo belle vie o ba mona. Et ça ko toute question nini ngana lo bango ko kabeza ka don soko za na don wala to ko za na ba millions ba milliards. O tikala ko pesa ba tout te posa na don wala te. Alors belle vie et ça don zamba pesa ye alors tout tike na don la ye. Tout tiki na donne est vraiment tout tikaï. Belle vie à ça la chantage mon côté sur les réseaux sociaux qui n'a pas ça moutou. Ba tout ba monde ba yaka koloba bola mo o belle vie à ça là bas. Belle vie na tinda moututé. Mais ba tout ba mo ba yaka koloba. Bien aussi ba yoka belle vie leki na télévision bi ki ngana pesa moutou benga na sala bo. Na na sala ngoti. Ba tout ba monde ba yaka ko témoigner ba vient ko témoigner bola ma belle vie. Alors tout tika belle vie avant de kimia. Botika Poutine asala musana s'il vous plaît botika penza. Botika sa musana na kimia. Botika so boko tika ko continuer ka ko sala o bo sala pour la belle vie mitali bino parce que wana za mwana nzambe na loba na bino. Mwana nzambe basakana na ete boko mona bino moko. Boko mona bino moko mitali bino. Bino bo sakana muto azolesa ba orphelin. Muto azo s'occuper na ba orphelin. Nzamba sa charge kana bato na bazo déranger bombo inayi. Alors bino boza toujours na combat belle vie na mnoko na bino mitali bino. Mitali bino biso to yaka ko loba tonto loba so boko yoka malamu. So pe boko yoka tezo dépendre ka na bino. En tout cas vraiment merci beaucoup la famille to consommer o ezali film na biso na kata Belle Vie TV film na ceux qui toko vraiment en tout cas na zana poso ko loba film o te ka na lobi na bino to kota vraiment total s'il vous plaît parce que ming to komika kota la be stress to d'être hôtel de stress na TikTok o asu na ton kota na film te pardon to kota na film to consommer film vraiment bien yango moninga na stopper na ko loba nyoso ya film en tout cas to kota total na suka nde to ko banda ko sala analyse ya film so nde matinga pende na ki ba sentiment makasi nde na ka ko loba mais cette fois ci na okanga pende ko loba te pour la pousser bino to ke kota la film na sina ebisi bino na pesi bino na bino no ke ezo mona lokola belle vie moi la grâce donc tout comprendre en tout cas la famille na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.